Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko pe ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapa na bino. Ata fouchette aux alangote. Lelo ba prière à moi si wana, ba faire à moi si wana, zamba au tomboli yo. O comme la position songolo pakala. Et comme yete. O monde te okota mabe na katanda pa malade kidi. Bonjour, bonsoir, réseau dépendre quand na Roland émission na biso to s'abonner to aimer basweli pe yango yo. Na pesi na biso nyonso ya basweli pe yango yo. Jambo, mangaribi, asubuhi ya biso ya basweli yango wana to s'abonner to aimer to partager ba commentaire ba j'aime ba critique na biso et ça langa be yo na lo s'abonner te maman, papa, ozozela nini? Ngandeko na yo congolaise. Ngande kono congolaise mama atoza na poto to amakila moko ya bokongo Congo eza kati wana s'abonner kuna mama s'abonner kuna papa naza chignote hi naza congolaise yo poza congolais yo poza congolaise to s'abonner to aimer to partager eza vraiment très important ngala mission na biso ya femme sage malolo naza kaka wana nazaka pona ba basika te nazaka pe na ba papa nazaka pe na ba mama nazaka pe na ba bilenge moi conseil et ça la kade yambo na nyonso tozongisa matondi et pa ya kole sumasia o apesingala yo pema o tozo pema wana ezangolu mama ebele na tango bazana ba hôpital bazana ba morgue ya toleki bistoleki bango ne lokote soki ngala tozana pema ezana oka ngolu ya to mériter ngote ni pona ba prière to salaka parce que ba o ba kufiko baza kutu basambelaka koleka biso mais biso tozo vivre eza ngoka ngola nzambe lokumu ezonge pa ya nzambe tata lokumu ezonge pa ya nzakumba tozongisa matonze pa ina ngai na bino to sambela elongo afin que émission na biso eleka kitoko nzamba alola to pesi yo merci lokumu kembo masanzoli ezonga na mboka na yo nzambe ba o nyonso balandaka nga kolo pesa bango mikolo ebele ya ko vivre pesa bango makasi pe pesa bango mbongo ya kotia ba mega ba giga ba wifi po bazaka te ya kolanda ngai pe ba o bazangi makasi kolo pesa bango makasi ba o bazangi kimia na mabala yawe pesa bango kimia na mabala mibalo bazo telenga Yesu sisa bango makasi wana bazongela basi bango na ndaku na kimia nyonso na kombo na Yesu Masia amen. Bible lobi fait toutes sortes de prières et bi na biso to longola te fait tout. Donc, nyoso, prière nyoso ko sala sala. Bible lobete tout ce que vous demandez en prière, nyoso to ko senga na kolo. À condition eza na volonté nzambe. Parce que na Jacques bazoloba, tant tozo sambela, tozo senga tozo te pourquoi? Tozo senga ne mabe. Tozo senga mabe pona ko sepelisa ba intérêt na biso pona ko sepelisa biso moko. Mais tant ozo senga pona ko sepelisa nzambe en tout cas. Parce que Bible Zoloba, fais de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Yo banda ko sepelisa nzambe. Par exemple, pour yo bino sa la prière boy, nzambe pesanga libala kolo. Soko pesinga libala nzambe na ko corriger ba oba bala kena laksama ke libala bango za ma longa te yaya. Ozwate? Orozwate? Okozwate senga libala. Nzambe so pesinga libala nanga na ozala ngo boy za pona lolonde te libala nanga ndaku nange kozala donc yo zo sala ba prière moko lokola prière ana salaki nzamba ya no laki an pourquoi abaki soko pesinga mwana na retourno sani na ozongi selo mwana na koya Samuel tanga kena temple na sima Samuel nzamba pesaki bana. Osomona, il faut qu'on sa la prière aux landisama la volonté nzambe. Nzamba ozanga osani au pesa yo. Nazongi lisusu. Bible zoloba mobala sani atika baboti asangana na mwasi na ye. Bakoma nini nzoto moko. Nzamba lingaka impédicité te. Mobali moko mwasi moko. Sko tero osala ba prière mama nzamba royanola yo. Nzamba lola kande mobali nanga zo tambola wana Seigneur
boma ye misu amona basi mususu te nzamba koyanola yo nzamba lola makase sila mobile nanga bisika azokende katango azokende na hotel wana Yesu Masia mama likamlo so zongola ba aventure et comme le ba aventure mais so ko zongo ya solo et rekoma pe bo solo mon kilo ezala ba réalité belé diable a multiplié ba stratégie ya nga la femme sage naza combattre pourquoi parce que tozo combattre biloko bisika o ba loi ba famille lobaki o mona muntu musu na famille na bango lobaki bo bala basi mon côté yo fo bala basi misatu basi kata sko biso toza ba prière o to sala na femme sage et ça spécial na femme sage na zakala ba prière spéciale o tambola na l'église o mona na ngoti et ça c'est leur révélation na ngai muntu musu nga soko na musika yo ba prière nini ngo wana ko ba prière mde nini na zakana raison nazaka na raison nazaka tala na temps on a ba to s'abonner parce que les hommes ba prière musuto mando sala en direct maman o ba te malolo zaki na raison malolo azaki na nazala ndaku ba mama bolimbisa wana bébé na nga mibale ndazolela wana bébé mibale ndazolela bolimbisa penda boteni nga regarde pardon na ba bonné na nga bolimbisinde mwana leli nyongo na lo ba to s'abonner pourquoi parce que pour na sala en direct il faut na zana 1000 abonnés pour na zala na accès au sala ya au sala direct na nini na YouTube yo na sengi na yo soki na no s'abonner te s'abonner maman oko bénéficier de ba prière wana na yebi ke besoin ba prière bokendaka besoin makambo salaka mais car ndenge nza ba pesa ko opportunité olandanga wana c'est que zone loko moko ko zona nzela la ngai ba mama basi ya mabala ba fiancé ba ope bazana bango mwasi moko mibali moko boya to sanga na union fait la force to combattre pour mabala biso ko mibali baza ba bien privé na biso il faut mobali no za la bien privé na yo moko la fois passée na lobaki mwasi oyo mobali azoka ba décision ye moko eza libala te mon bébé attends nga ça likambu comme madame vient madame omoni ndeni ah chérie tenga la moni boy c'est ça le mariage libala eza ko za kati ya motema ya mutu donc c'est-à-dire nga naza na kati ya motema papouche pasa na kati ya motema na ngai parce que ndena za boy soki nazo s'inquiéter na likambu papouche pasa a s'inquiétaka soki naza na passe papouche pasa kana passe soki longi ngeza na sengote automatiquement papouche pasa na sengote parce que toza nzoto moko na guti na koti ya papouche na uti na koti ya papouche ndazaki wana zaki na 12 koti koto 6 ndenza basaila ki siko nzamba tikaki koto moko 6 koto moko nzamba tike 5 alongola ki koti na yango sani asala kinga malolo asala kinga nesko to sangani na zongisela esko koti na ya komi na ngosko 6 parce que to kutani yo balaki parce que batindaki yo obalaki parce qu'on via ki poto ti le lope bando en via poto mobala ya balo azonga na e poto akina ko dondo na mwasi na ye yo tikala ayolela ya abanda ko lingo bite nga fo mobala poto ya poto ngope banda ya ko balo ala sa munene mam na liboka sundola akina ko rejoindre madame mon épouse yo le bando fanda yolela ko bote za assurance te o apoto lo ko azobota ti yo boti misatu kato binga na dondu lukuta ebele basundola bana bana 5 baolela basape ba divorce akenda ko luka mo sona na bota te ti lope no ba boti te bana bavana libala basali 10 ans de mariage no ba boti te yo boti bana 6 ozapi bana bazaka assurance te yango na opesa biso tala kisa libala esima mipa malolo na kisa libala okolo apesanga nazalango yo te mona baswali banyataka mibali mama ba réalité zebele de tokaka baswali banyataka libala ya malamu pe bazali mabe pe bazali et tu quoi pour l'interrogation baswali bayo yinanga pamba non ya malamu bazali ya mabe pe bazali bango bayebaka ba stratégie na bango siko nga bonzambe parce que nakutana na mobala libala yaya nakutana ata na le matembela meli soupe matembele sa condiment nazala kimela mobali nanga nayebaka te ba mama na mwana mobali na yebi eloko na te parce que nazwaki temps ya koluka nzambe nazwaki temps ya kobondela nga na pesi bible lobi on donne ce que on a
on donne ce qu'on a pas ça ka oyo zui amour parce que ben tout le monde on a réseaux sociaux moi ba conseil belé mais libala et ressuscité azape avant la la libala te mais ngala vandi na libala na uti na lukaki na zuta lukelonga nzambe est-ce que vraiment c'est lui mon mari na zuta na zuba message na bi voilà c'est mon mari c'est mon homme mon papa je suis mon adoré l'homme selon les cœurs de Malolo c'est ça na zo kita ko senga nzambe et on a zo loba to s'abonner Malolo makambo ese bele ba sujet de prière à makasi non ozwangote nano ozwangote tala ne bosaka na re bino bosaka bible bini nzamba pesa ki biso bokonzi. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Tous au banga ba démon. Tous au banga ba démon. Mutu so ki na ndaka nganga zuka fota mobala kenango. Basali bisala sala motema mobala baby. Et bongo yo za na mutu akela démon. Pesa nga men na avancer. Osala mutu akela démon banga ni yaya. Mobana ngaza yakanda, mobana ngaza yakake, mobana na kili na makasi. Non. Non. Non, pourquoi yo mon compte démoni hein? Ato ganyaka soki combien mobala a ganyaka ba miette mobala aka mobali otika la mobali tango zo luka yo matela mobala otika ba zo mobala otondima ki yo matela ye mobala konzimo matela parce que za na position de faiblesse ane lokote yaya mobala za ba mbongo na ye aye mobali aza ye mobala olingo matela jamais jamais olingo matele te ozo matele parce que bika ane loko te maman nazo peso conseil tika ko manipuler mobali na tika ko manipuler mobali tika ko matela mobali azaka toujours likolo oyebi pourquoi ça ba femme soit soumise pourquoi oyebi langage wana nzamba lobi que femme soit soumise parce que nzambe ataki gloire ataki autorité mo kata mwasi tangu nzamba sali mobali tala anesthésie solo mutaishua na anesthésie zaka nzambe anesthésie solo mutaishua te mutupa lekisa dose te zaka nzamba lola amamika da amamika anesthésie tala docteur par excellence nzambe asala ada opération atatona te oh my god pesanga ben avancer à salada opération à tatonate à bossanate à salada opération juste opération sans cicatrice nzamba salaka dan pour bimisaka mkuwa pour former mwasi ada tikali ya kolala mais nzamba mataki osala Eve donc nzamba osala mwasi mobala lali yango mwasi la kama yel avancer par rapport à mobali ndokia mwasi soka kangiyo mobali fanda ke ko subo ko kate yongo mona ka mwasi zakana ba pété mo ngonza balo a insister à bi femme soyez soumise mwasi afuka misaba konzi yo siko zo ko kate na libala mama parce que oyebi toza na ba argument te bonzambe pe zate bonzambe zate ngozo mona makamelo komelo makasa ndaka libala makamelo komelo makasi non libosa biyeba camarade mobala zo finga yo en plein air yaya luka nzambe yaya pesa Malolo confiance osa jamais desi ce que temo zo mona mo pesa Malolo confiance c'était parce que bozana moni na mobali ko se kaminu tiawa yaya mibalo ane pe na bonzambe te bonzambe sa ngote eloko tazo kosa ote yaya yeli koloso na kina bonzambe assurance ça lelo pe tozo mona lelo po tupo mona ka aza mosala nzamba banga nzambe force ba titre moko boye ba membre be l'église mais c'est ça c'est pas ça ils ont ngote mosala nzamba sola za muto atambola na banga nzambe c'est tout ba qualité ba pasteur ba chibisho ba docteur ba eza ngona sens te nzambe na lola obengote pasteur cordon yakana pasteur enokte bengo na kombo na yo bengo na kombo na yo donc le lot de gloire à ba titre archive shop révérend pasteur sopenani évêque et sensté yonde tambola na kobanga nzambe c'est ça yongo tozo keleka maboko oyebi mutu te ta tangi ka kombo nzambe loboko na mutu na oma akoma miko kindumba amami ko sorcellerie amami ko nini yaya mitu ya bana biso nyonso ba simba te maman da simba ka destina bana maman da ibaka destina bana maman da ibaka etada mabana na ye mama
Maman faza la misu boye na bonzambe. Yo za misu pala bonzambe pe eza na ngote. Non mobile nanga ayela nga babenga ngoni. Bulletin de paye akitela nga ya msupe no mobile ni te hein. Non mobile ni te ngo kitela bulletin de paye. Au moins la réalité musu konsambe la po limité. O soko bandi ko mela masanga mwasi non. Yo kaka personne mobile no mela masanga te me ozo mela masanga kindoki. Ozo mela masanga makasi ba vin ba whisky. Tande mine se baby. Moi, c'est sa gloire à Nzambete. Moi, c'est sa gloire à Mobali. Mais nous sommes hein, l'épouse du Christ. Tout ça, basi à Nzambe. Yoza moi, c'est Nzambe, mon noko. Police, déjà, na ba biloko, na kata mon noko. O police, longi, mou kolana, qui est le kobeto, kozala wapi. O kozala wapi, jure sambi selou. Maman. Yango mokanda ezolo Bible ezolo bana biso jeune réjouis-toi livre ton cœur mais et bébé signoso mais yaya mukolo ane existaka donc ça n'importe comment lelo osa jeune premier osa la n'importe quoi yeba un jour osa face à face na mokonzi na yo osa face à face na mutu asala yo bongisa. Ba maman la biso ba bongisi la biso cheme ba l'acception nzela nzambe yo zo ngola sa mwana nzela nzambe ete poani ozwaka te akobondela pona bana ote ata mukolo moko to vandisa bana osambela pona bana osiko rôle ezaka nini yo mobala yoka kote mobala yoka kote pourquoi mituna mobali fa yoka mwasi na ye mobali fa yoka so ma femme alobi te mobali pa osala te za ngoma bete za lisumu te. Nzamba lobi mari aimez vos femmes parce que c'est difficile ba maman bo pesanga chance bo pesanga confiance bo s'abonner bo aimer bo partager et c'est difficile pas impossible so mobala lingi mwasi na bolingo solo azolomba na zolomba da po anini o zolomba da po anini parce que nyoso luka pa mwasi ozala ngo o akitoko nyoso ozala ngo eloko nini oyo ozala ngo ya zala ngo ti nyoso za pa na yo pa zala ngo siko lukele pourquoi o lukele po anini Mbito libala maman eza na ba stratégie belé diable aza tala basi baza basali jeu baza na bisala sala ngape na alikola bisala sala bango ba lokuta ba elote ba mikie pesanga ka confiance au comprendre liboki na faut sala nango ba service liboki faut sala nango ba service ya eza ka te ke ernyo so kara bongo te liboki faut sala ba stratégie na kata liboki na yo. Zalaka na ba stratégie, zalaka na ba service. Yo moi ça libala zalaka na ba service na liboke, faut ça la liboke ba service. Non no bambala combien maman. Na ça pour ça mibali na biso ba ça ba bien privé. Hein? Ce qui ba kolela na yo zotala yo kolela na libala te, yo kolela te. Poni moi ça botami na nzela moi ça atungiso ayibo mobali kana lopete botala maloloni na zaka bu. Ngato na zaka na mokina zaka teti numéro 1. Ngaso na be loko na zongo bo siko bonzambe eliko nanga mama bayibo mobali kana misu makasi boye bayibo mobali kana misu makasi bo fandi boye pe na mwasi pe amunene boye ozo lelela obayi nanga so bimala kingani osani na tindo to zo téléphone bana robenga ete na zala pe contre téléphone mobali basimba kate na ndeni na kata téléphone ba lio bazaka na kati li feloza kata téléphone ngana obanga ka so li feloza kata téléphone. Celui fait le ça na kata téléphone te na osimba na contrôler. Mobile il faut contrôler mobile na yo. Et bon soki ndoka so benga mobile na ogwe bandeni. Na téléphone mobile na ngana simba te poani. Téléphone mobile faut simba faut contrôler. Mais ba pele bande ko benga yo pourquoi? Mobile malama ko éclaircir yo. Soko zo tambola malamu nzamba relaxo via mobile na yo. Mobile bando banga yo faut to comme na niveau mibali ba banga biso. Au fond, il y a des gens l'action le quoi télévision. Tant que nous avons aussi pendant téléphone bengi allo. Au sein de moto téléminé. C'est ça. En tout cas, tous s'abonner, te aimer, te partager, ma commentaire, ma critique. Non, on s'abonner, te s'abonner, ma ramboise ma casse. Ma ramboise belé na maman Lorraine Mbala TV. Tindela bande kono vidéo ba s'abonner. Parce que nous tous en poste tout comme on a 1000 abonnés pour tout ça là bas live. Tout ça là bas prière à tikota qui ya bas prière à basser ma bala. Bas prière à ma famille ma prière à basser ma bala. O yoka bas sujet. Bye bye.